Personnalité. Mbote na bino nyonso bozolanda biso na bandako na bino napesi bino bambote esika ezwami bino bambote mingi na mama Doris Elema la personnalité eza bongo nga ya bino Bilix de longue jambe la géante de Tchatcho toye kaka ndenge ezalaka toki toyeli bino masolo bandako toye babengai biso kaka ndenge ezalaka mambo bandako donc toye ana passe à 1 toye kolakisa bino elo moko bien toye kolakisa bino ndako bomona bino monde nini mambo yango ezokende tobeta lisolo yango bino mo bomona ndako na biso eza na passe à 1 eza mosika te na Prince donc soki ozwi moto okosala 5 minutes eza ebele en tout cas faut déjà awa eza esika moko eza mosika te na Prince ndako na biso eza na passe à 1 donc bomona esika ebandi nazolakisa bino ndako na biso ezobanda awa D4 ozomona nde nazoya eza 9 mètres sur 20 ndako na biso ebandi awa esika na telemi naza si bozomona nga bien esika na telemi 9 mètres sur 20 ndako na biso ezosuka ebandi wana esuki a place mama na biso atelemi mama alati orange ndako na biso esuki awa bozomona ndenge ezali portail nango eza portail ya rouge eza na kanga bomona yango ndenge ezali portail nango eza kitoko yango 9 mètres sur 20 eza na 40 000 à débattre bomona libanda ndenge ezali donc esuki awa ebandi place na telemaki ndako na biso eza na 40 000 à discuter eza likambo ya lisolo donc yoka na mkonda nde bobeta masolo courant ezali kitoko mai ezali donc tokota na kati bomona mamuni eza na kati bodécouvrir na biso bino moko donc tozokota na kati olasa bino ndenge nini masolo yango ezali tobana na coin totourne no bozomona na kati ndenge nini ezali donc ndako na biso yango 9 mètres sur 20 tokolakisa bino ndenge nini ebandi na kati donc ndeka bozomona wana eza na denda kuna kati bomona yango très bien donc ebandi awa na totourne bino naolakisa bino ndenge balobi eza 9 mètres sur 20 donc so tozwi awa tozwi na coin oyo tozoketi na nsima mpo bomona ndenge nini masolo ya lupango ezali donc eza toke awa tozozwa na nsima ya lupango na biso porte mosusu eza awa toza na baporte mosusu na nsima kote toa na porte mosusu toza na deuxième porte eza awa eza 2 chambres salon donc oyo wana eza 2 porte toyebisa bino ke ndako lupango eza na 2 porte na kati awa tozoleka na nsima mpo tolasa bino mpe nsima ndenge eza batoilette bomona nde nini masolo yango ezali donc oyo nsima lupango na biso toza na nsima eza na batoilette badouche bazosala badouche soki 4 na moni awa donc tozotourne awa toza na nsima moyen totourne na boye eza te parce que kangami amir esuki awa donc totourne kaka na contour moko tozoyebi bino na nsima tolakisa bino nsima na biso ndeni eza mpe nsima moko ya monene je pense eza très monene vraiment donc bato baza à l'aise vraiment bawese na biso eza 4 nayebi te soki eza 2 toilettes je pense na 2 douches yeah it's very nice yeah you can feel it nice donc nsima na biso kandi bomona nde bazweli ba image wana donc totournele bino na contour moko mpona kolakisa bino ndenge nini ezaleli 9 mètres sur 20 eza na 40 000 à discuter tokesu na ngambo mosusu mpo tolakisa bino ndenge nini position ya lupango vraiment nini ezali toza na nsima tongai totourne mais soki wana mire ekangi biso nzela tongi tomonisa bino sikoyo na ndenge ya liboso
tozo kende bomo na bino moko ya likambo ya solo soki ebeti yo numéro na biso yango ezoleka obengi biso na numéro na biso oyo bazo affiché wana nde tolobai kaka tozolakisa bino ndenge nini lopango yango ezali bozomona bino moko. Donc tobandaki tokendaki ntina suka tolakisi bino ntina nsima tozozwa susu na ngambu koto oyo. Donc 9 mètres sur 20. 9 mètres na bati esuki awa. Donc tozwi yango na boye sukaka awa. Donc eza na 2 portes. Donc eza na 2 portes, 2 chambres salon, 2 chambres salon. Mais clôture nango eza très bien bandako wana ezo dépendre kaka na yo moko bana poto bazala mayele ebele omonaka boye boko modifie yango mpe omonaka makambo bien mpe emonani na miso ya bato. Mais oyo bamonisi biso babi ke eza nanu na 2 chambres salon mibale eza na 40 000 à discuter. Eza likambo ya solo yo na kolo ndako nde bobeta masolo soki esepelisi yo ozwi numéro na biso yango wana ezoleka obengi biso masolo ezala kaka carré. Donc wana ezodépendre kaka na bino mpango na biso yango tolakisi bino bomoi tosali bino contour 2 chambres salon ndenge nini ezali. Eza esika ya kobunga te eza Première Avenue après boulevard Lumumba nde bayebisi biso. Donc eza esika ya kobunga te otamboka makolo komi na Prince soza na Prince ozwa kutata moto te direct okomi non po mais eza pembeni kaka na direction ya nini na Prince ya boulevard ya Lumumba. Donc masolo ka eza na ka na bino bana poto masolo yango so sepeli numéro na biso ezoleka obengi biso osololi na yo baosola na bango eza $40 000 à discuter. Donc likambo ya yo moko na kolo lupango obeta lisolo soki esengi oloba oyo oza nango soki okomi na ba 33 babi bakozwa na bango. Donc basi basali clôture bien yo peut-être aime so ko modifier na yo. Donc masolo ezaka na kana bino tozo continuer toujours na kati ya pasa 1 tozo la sabino toujours masolo banda kuka nde to baki boza la brancher bon mona bino mona kati ya la personnalité TV blo to bombeli bino ndako na biso to ko la sabino sikoyo yango yo image yango ya bozo mona ndako na biso eza non clôturé. Ndeka bozo mona wana eza non clôturé to na libanda ndako mona image ya libanda ndenge ezali. Donc ebandi ndako na biso ezo banda wa ndako na biso ezo banda awa eza 20 sur 20 eza lupango ya mobimba tozo banda awa. Donc eza lupango ya mobimba ebandi esika telemi esika ndako na biso ebandi kana batie mwa nini oyo baclôturé te. Donc tozo ko ba place na libanda na biso esika wapi mire na biso so batie ndenge ni ozala awa tozo suka awa esika bozomona batie bamandala na kati ya lupango na biso toza na kati ya lopango déjà lopango na biso bandia nde nazoloba na bino contour tolasa bino babi ezali 20 sur 20 eza lopango ya mobimba 20 sur 20 ti awa. Donc nde kaka tozotambola lopango ya mobimba eza lopango ya monene 20 sur 20 esuki awa toza mpe na nsima na lopango nsima yango oyo eza na batoilette nango kaka nde bomoni wana eza vraiment basala yango kaka kikoso ezodépendre kaka na yo moko you can make it nice bana poto bazala na bango GT. Donc nde bomona kaka lopango na biso yango oyo oyo basima lopango to tolakisa bino sikoyo to continuer na contour na biso parce que fait to yana nubwe parce que ça rara tant to beta contour to lakisi bino sima lopango tozo continuer tozo tourner lopango na biso nyonso bozomona bangaro oyo ezaka na kati ya lopango na biso mwa tinel na biso moko mpe ezali mwa tinel ezali ka place bomoni nga azali awa soko beti contour bazwela bino tie esika bato bafandi. Donc so totourne tokóma esika bato bapompe mbula ezomenase fo tokende yango bongo. Donc so natamboli na okóma ti kuna esika bato bavandi
place lopango na biso esuki kuna azola bango image bien bamona place ni lopango ezosuka tokomi atolesa mino ndako na biso eza na kati eza ndako ya inachevé ndako ya deux chambres salon mais eza inachevé basilisi yango te eza deux chambres salon eza deux chambres salon eza ya kosila te balobi 37 000 à débattre salon nango yango eza monene deux chambres yango wana bazosala na toilette à 4 na douche mais nazomona lokola eza 3 chambres nayebi te babisi biso 2 chambres mais nazomona 3 chambres donc batie prix nango eza kaka na ndako oyo juste oyo eza inachevé et puis eza na bangar oyo bomoni wana je pense bomonaki on a image tant tosala contour kaka ndako oyo nde eza na kati na bahangar oyo bozomona libanda bomona yango na image na suka bapia bino image ya bangar wana donc ndako oyo bandeki kotonga eza kaka oyo esili te eza 37 000 à débattre lupango ezali 20 sur 20 eza lupango ya mobimba lisolo ya yo mona kolo ndako numéro na biso ezoleka bo benga biso so intéressé you can call us yeah you can call us ka nde bozomona nde bazwi ba image na ba hangar nde eza na kati na ndako ya kosila te soki omoni osepeli obengi biso bana courant na bango ya problème te mai baza na problème ya courant te bana problème ya mai te lupango eza première avenue pe kaka après boulevard Lumumba soki osepeli obengi na numéro na biso oyo ezoleka okosola na kolo ndako ye moko eza lisolo na yo moko na kolo lopango la géante de Tchacho a élevé toujours membre bien beau pesanga ka confiance beaucoup à la dessus te tozokoba toujours tozokoba to la semana sunda kunsusu donc botala bino moko et banzawa eza 11 mètres sur 22 bozwango bien donc bota ndako eza na kati déjà donc ndako mo déjà ya bien eza na kati et puis balcon likolo eza ndako moko vraiment propre ba place à bien et puis ba quartier moko très bien ba quartier moko te soki okoti ozanga ndinga otamusa voiture non o eza ba quartier moko vraiment toko vanzango okota na voiture no très bien et puis eza côté moko musika te na prince donc batu ba vanda côté ba souffra te et puis courant ezali ma ezali eza place moko donc kimia botanda kwango bozwango bien ndako moko vraiment donc kitoko ezali na balcon likolo mutu ndaza ina mbongo te quoi donc mutu aza mbongo so azwe sikoyo alors ça le mo bien 18 000 à débattre donc 18 000 na yo à débattre au bengi biso donc to so lango bien donc côté moko kimia courant bien côté ezala courant ya bien ezala mai sans problème donc dans cela on tient 4 donc bon on a vraiment ndeni masolon ezali la personnalité TV de makambo this one is a nice place huh? I can see big house. Come and check. It is a nice place. Zomona ndako bozwa ndako kwango bozwi to bana Londres bana Suisse bomoni makambo donc bozwango bien salon munene boy donc mutu azali kobandango akokaese toluka mutu asombango 18 000 à débattre au salon eza ba chambre 3 chambres, salle à manger, cuisine, ils appellent la toilette. Donc à Bandé déjà fondation il y a kitoko. Et puis il y a un balcon likolo. Donc 18 000 à débattre. Bobengi biso bobenga biso bana poto bino de makambo. La personnalité TV toujours m'envoie bien. Bino mo bomona au troisième date to l'axi bino bo CP là. Tout ça on a pas à 1. Comme na suka ya émission na biso to pesi mingi merci mingi na batu nyonso bazwita na kolanda biso
na la personnalité TV. Bopesa biso confiance, toza na ndaku na yo, sorry, oza na ndaku, oza na immeuble, oza na eloko ozoteka, ko hésiter te numéro na biso yango ezoleka, obengi biso, oza jamais déçu. Oza na ferme na yo, eloko nyonso yo oza koteka, soko obengi biso na numéro na biso ezoleka, oza déçu te. Topesi mbote mingi na mama Doris la personnalité, topesi bambota musika esika ezwami ye. Derrière la caméra ezalaki bongo Christian Swagger. Nazopesa mbote na grand maître avocat moko ya propre, maître Peda Kimbembe, ye nde moto asimi masola transport. Topesi bambote esika ezali. Napesi mbote na Clarisse Mulonda, mwasi kitoko na kati ya Johannesburg, ye nde nkolo masolo Manitok. Napesi bambota musika. Goodbye, bye. Personnalité